Tu comprends? Et ça, quand moi, quelques personnes, même sur 3, 4 et 5, batunyo so bazo lela. Vous tombez victime, il y a pas tomber victime. Na posa na ngo makasi. Reconnaître ma bien non. Ya kozala bien na bandeko na nga vraiment. Komi na posa na ngo makasi. Reconnaître ma bien non. Ya kozala bien na bandeko na nga vraiment. Ngandenge nini. Ata sala ki ngandenge nini. Nga mutu na limbisi. Yulu soki saka makamu na yulu kisaka internet. Wana to yebi. Nga na kaka na moto. Naza mutu à tout le monde, naza la position te, na sala pas mutu te, mutu ta la kisaka maboki. Manike c'est normal, aza fan ya Fali, aza soki sala pas Fali c'est normal. Eh, what is that normal? Manike de Jan. Ilongia ba stress ya kosakana te. Même sur la parfois poto ezati. Nga gabeso na nyati poto mona ba vali. Ai nazali na makambu oyo to yebi. Na lobango kala. Voici là les cas que tout le monde baza ba hypocrite. Biso toza na makambo. Oyo lo suna bina loba na panzi. Mais je garde ça pour moi. Et bandeko na ba olinga te. Vous comprenez? Tozo to garda ka yango. Oyo le memi biso to koma tile loyo. Bozo tabala. Mukolo oyo ko yebana. Bolo ba makambo bo banalise on se ici là à l'obaki ce qui si la pesi maman trophée ou bien ce qui si la bazarana maman zarana si la bandaka maman voyagana si la bandaka si la zarana kacha nini bandaka le lote nga luka dese basa ila kala ngoye c'est basa ila ke nini ye pa yebi na été atade ka luka comme le quoi kizengi kabo ezo boma mwana te mutu ali ko aider babia mutu oza na souci ya babia ako aider prince. Angaye bata baboma bazali donc so atikite ka kolongola bilamba ça va ane combattant mais ça mapumbu na ba benda ete. Très chers abonnés na pesibino ombote mingi bandeko ya MK Yokali télévision chaîne ezalaka ya bino biso na bino ezalaka libaku malamu yango nazalaka na esengo mingi ya koya liboso na bino. Que Dieu vous bénisse de partout. Nzamba mona papa mbola mabota na bino lisusu afulukisa bapoche na bino parce que naza nango besoin pone yaka na ngambu na ngai pe moi choke esalaka biso bien mingi 2024 oyo tozalaka na premier mois ya 2024 ya solo sala bilan nini okosala nini osala ki nini faut kokisa kokoma te moto chaque fin de l'année akanisaka eloko akokisaka te to chaque début d'année. Na pesi mbote bongo na o babengaka James Kemusa mon partenaire officiel na ke kopesa lisusu mbote na partenaire mosusu officiel azoya ko bakisa makala mingi te bobonga mapoya zalaka mingi na ngamo ya Angola pe Allemagne azoya na kati ya liste ya bana ya mboka ya kati ya mboka oyo nazali ko senga na papa oyo abengaki biso to bengela ye ya solo mama oyo badindaki na mai. Papa n'a retrouvé les sous numéro na yote. Ce qu'on tombé par hasard na vidéo yo kozanga te ko benga biso pour que to solo la sayo na maman wana parce que d'ailleurs tokenda ko lukaye mais kasi na ngambo na yo tozo mona retour te alors on est resté comme ça on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour cette maman la pesimbo te na Y abakouk na chacha la maman na maman zozo na Inde na président Yoshua na maman Katikanika na ko pesa mbote na Johnny Taye mon ami de Pondo Ndakala na pesi lisusu mbote maman Alice Landu na pesi mbote na Dalicia na pesi mbote sika wapi ozali na ko pesa mbote na bidonyo so bozalaka ya solo maman ki konganzala na pesi mbote o wapi na bosani ko Kate Marc Mikindu Zalawana kombo na yeko ya malem bobenga ki ngai ya trop pendant que j'étais un peu malade na moi silence ezala ki bolobi ya Gabi na bi bon ngai na ya Gabi photo solo on a plateau photo beta yango liboso na bino boyo kape bomona po pesa biso ya solo bongo kozoma kanisi na yo ko tepatisa te po ya Gabi azali ana ye to beta li solo na ye na papier ya 45 questions il faut ya Gabi répondre à biso. Bonjour ya Gabi. Bonjour MK. Kimeza Angola nzambe. Elo na sepela ka po yo lo bano ka vérité. Kimeza kaka. Kimeza nango. Nzamba azosala. Azosala. Obike na tali émission moko sala ki pa Yves Pan. Olobeli mambo nzambe. Bato msuna ndako ba ndima te. Ba biaga bi pasambela. Makasi. Nosolo wana. Nzambe basambela kai. Oh, babondela kai. OK, mais olobi na passage na que ba maladie muso ya yote ba pesi ko pesa oui ndenge ni woyeba ngana yebia na moni yango pala ngana nzoto nanga siko tongo yozo belo woyeba ndenge ni maladie ba pesi eza yanga ite mais woyeba nga avec ba prière
Ok. Oye bango ba prière. Na yebisaki Yves na monaki lycée na yebisaki nini prophète nini na yebisaka nga yango kala. Ayebisaka nga yango kala nga nazoka ngo ba blague. On dit malobata makambo ça dans 5 ans. Je te dis MK ngai makambo ya de fête Diana. Wa tikabiso pe son âme. Na beta iso na été maintenant zoka ni moka mukiewa. Illustration ka. Nga na vala na ndako nanga ndeki nanga suka za témoin. Mokamela biso moka bima ya nouvelle alliance akota aya na ndako. Akota mwana so suka po mwana so suka yembaka. Il za dirigeant. Ozo kompa aya na ndako. Tuvant pito sola basa musa nzambe bayambaka ozo sola la biso na zo seka nga témoin na mesa na ba camarade na bango ba dirigeant na bango. Tozo seka la biso. Ayebi singa boy abi mère nena kende la singa otiki biso ka boy enga ke Android ozo mon to sali pe prière et to sali prière linga kende singa mère nazo mona mutu moko alinga azo akufa na milieu na bino ya ba artiste na milieu na bino ba artiste mais nazo mona ba olati so biloko wana balobi yo moto bomi manga pe moto na tembe ngabi nana ngaka kokufa ngana teke jana kokufa ngabi nana ngaka kokufa bakolatisa ngai plusieurs mois avant que tu bien ta maladie eloko te idepete ngana bi bon ndeka ezalaka kaka naletisi yango kaka ekeka bongo ozomo ndenge moko na obaisela pe kama attention ekende pe ka bongo mettons makambo dani kolata yo est-ce que benga ka na oui na ko bango après ngabi tala Android ya ka baki na ngaboyi likambo ngonde yango yo na benge pe na ndako abi mama nzamba lo na ko se rappeler mwana sonda ya sila mnanga ya nene ubosani ki Android ya ka lobaka no boye ngabi donc essaie lui mwanga na mutu nzamba yisanga makambo ebele en avant ce mwana négligé la bien mora bon vous avez rappelé proche la dernière penza oui bien to vanda na ye to za ko zala na ye vous comprenez za ko zala na ye ouais si vous gérez ka situation on a mis en ligne si bato bazo accuser bi ke bénéficier na etalanga te etalanga te si balobaka ye moto boma ye talo soko sala likambo osala likambo te talo nani eleki mission yango ka bon otala mpe bémission pardon otalaka mpe bémission nde bando otala olimbisa mpe bango nsima baloba nalimbiselanga bango non normal apesi na mort ya mira yesa baaccuse tout ça mais tokama toke mono oketala papa mira yesa naka bongo biso tokasi ke litumba ebima kuna dawe jamais eleki nango ye moko ilaka moni nga akomosenganga bolimbisi akomosenganga bolimbisi nga mpe nakotisi na kama. Merci beaucoup. Après namoni ya Gabi Olandi maman Oliva Lobia. Pour nous les peuples congolais et nous espérons que vous avez encore beaucoup d'autres bonnes idées et nous épousons très fidèlement la vision qui est la vôtre de façon à ce que nous puissions aussi avoir cette renommée de la valeur de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Obi ke bwana punition pa maman. Pona vie pour le bâtiment. Toi assumer. Na kati ya vidéo maman Oliva Lobia le romo etikenga makasi. Alobi si la yeko pesa ye trophée. Maman Oliva Lobia bo. Nazo mona oyo kwa lisolo Yesu tanga bikisaki multitude ya bato kasi ka moko nda zonga ki vers ye pona témoigner. C'est maman Oliva quelque part azo reconnaître que ba comédien baza reconnaissante. Bon, ngai koto na lelo ko loba te. Nga na témoigner et puis na suka bande asokisi parce que votre milieu là ça craint. Bona loba nini maman.
nakoloba nini bozo reconnaître punition bapesi bino te nakoloba nini otala mama koloba eloko ya koloba nakoloba nini ngai ngai azoloba kana mama ce n'est pas tout le monde osala makambo vous comprenez eza kana moi quelques personnes même sur 3 4 et 5 bato nyonso bazolela batombe victime ngai na témoignaka mama na yo so ngai leke mission na témoignaka mama wana si la ke apesi trophée pa mama wana ezali ya mwana mboka ya nini po azwi trophée bon ngana nazwi nanga te siko nakopesa nakoloba nini ozomoa kabelaka yo ata elamba osala oyebisi mama nga na préféré napesa oyo elamba oyo ata aza nango ebele lisolo oyo obeti oyo oza na raison mk na 2014 tokendaka Angola Grévic Futila matita liyebo que je sali malgré linga so babwaka ete nga na bwaki kaka pona banda ko bwaka e depuis ba 2011 mais bato c'est ka koya yango babwaka ke suite ya koya te atonga amayele akoya te donc omona Angola ngo esala mwa boy ande mayele oh donc ba banda suko sa ande ngwana oluka so saka ba dépense ok Angola koyi ba tu vas comprendre ok d'accord ana bana amta idéologie omoni aye kotala biso tozalaka ngai Chantal Manitu Météo Kalunga Ebakata oui Makaya aye kotala son hôtel et pas Kongwati Sébastien motema mama Lili Kazubila que je sali papa motema malamu akabeli biso bambongo mama tokotisa whisky oyo eza na Angola oyo po eutaka Angola mwa loyengi na whisky ekoti mama nazwa mbongo na bwaka wa ebakata bandi kolokotela ngai eka koka masanga te baby ebakata lokotelinga azweli ngango na tokota na biso pe apesi nga mbongo na butu na bombi na tongo na bimi nazwi $100 nazwi $100 na ke na bureau epa kolo hotel kaka ye na koti Kongwati Sébastien abine papa bapesa biso mbongo na misu na yo po prêtre so amoni prêtre akopesa so mbongo koleka ezalaka bongo na epesa so mbongo na maboko na ozwa $100 oyo te mais secrétaire tiata saldo eza nini unité mais aza nango ebele aza na bahotel nayebi si yo eloko wana papa wana soko okei kaka na hotel wana soko otunia bato nyonso bayaka ngani mona malamu ayebi so Gabriel bawiski oyo ye mutu atindaki yango na bavin ye mutu atindela yenga ntango bato bauti Angola baya abosanaka eloko ata abi eloko oyo mwana asali ayebi ke naa na mbongo mais aye kopesa nga $100 natia saldo abi nazwi yango ozo comprendre eloko olobi en tout cas otomboli nga mémoire na likambo oyo nasalaka wana ezalaka bongo esepelisaka mutu makasi esepelisaka mutu makasi. Est-ce que bosali procédure nini bozosala mpo bondisama na punition boza nango yango tozoluka tozobeta motu awa tokosuka boni tokosala ndenge nini nanu bosangani te mpona kokanisa po kozanga mama Olive eza kozanga ebele yo oyebi ngai nakozala nanga prête kosala yango mais oyebi kama makambo yango ekoma tanto plutôt mpona ngai naza courage eza makasi so nabimisi motu makambo esalemaka mais baguerre d'esprit eza na ccc ozomona efo naluka na arrange na bandeko na nga po motu so ekozalaka bayebisi Gabriel aza caractère mabe ye pa nanger donc sikoyo toloba neti ke sikoyo okomi na idée ya koarrange na bandeko na yo makasi yango tomonaki yo na Gingombe en tout cas nakomi na posa nango makasi reconnaître mabe na yo ya kozala bien na bandeko na nga vraiment
yango tomonaki na matanga oyambi Gingombe Oui. oboma moto wana Te ya kupona boma moto wana te, moi je suis comme ça. Eza kupona boma moto wana te. mais ça vice versa, je crois que le pardon. Oui. Ye mutu lia molinga ka to na so oseka. Ya mutu akoseka malimbisi yo te, ça arrive. Te abali kam na mutema nete. Na omoni comme na efsio ngana zaka show. Omoni ngana so ke non ngana na tendaka penda mutu ba rigira makasti. Ngana za so kili kam na ka show ngana makila moto OK. Na ka mbangu wa bana komi na posa na ngoma makasi. Reconnaître ma bien. Ya kozala bien na bandeko nanga vraiment. Ah, il fallait pas trop bakia gabi azanga maîtrise de soi. Etalinga te pamba loba oyo koloba. Loba oyo koloba. Ozo kompa mutamta na ndenge na ye. Ajisaka. Ngaza lokwa bakoko na biso. Ngaza lokwa bakoko na biso. Na zwa bango pena ya kosakana te na mukuse. Lokwa na shosho naza lokwa na misuga. Na misuga na zwa bango. OK. Ce que tu as réfléchi dans Monique, makambo isalama entre Ngombe ezaki na importance. En tout cas, nga ata finga kinga ndenge nini. Ata sala kinga ndenge nini. Nga mutu na limbisi. Donc mutu ko kanga malanga teke, o limbisi pona nini te nga ba gérant nga te. Et puis nga yi batinda nga likamute sabu nga na zaka bongo te. Parce que se sentir ko komi na kwa mire mingi yango ko non, pas ko koma na kwa mire. Ko ba cheke pena kwa mire. Ko koma na non, nana. Ezaki mot d'ordre yebi ya gabi. Nana matanga ba pesa ka pe mot d'ordre. Ba to pena na kwa mire, ko ba sentir que ba ambassadeur simbio yango ko moluka ko jamais nga likambe simba ngeza te. Moi je suis toujours Gabriel. Nga na zaka mutu moto. Donc ce pays indi souci ko pe indi. Nga na yulu soki saka makamu na yulu kisaka internet. Wana to yebi. Nga na kaka na moto. Nga ko memanga na kwembo yambinga. Oyambinga na kwembo ya nga problème na ngeza kaka ke naza na nga kimia, naza à l'aise. Obi ba mimi na kwembo ezio ke okena. Nga za somo. Kasi on na zonga wana pour zonga na kala ki na émission mo zonga bébé. Zonga bébé. Ya gabi azamani ki abata théâtre. Poza na position. Naza na position T, naza mutu asila, naza mutu a Belvi. Naza mutu a Dinana, naza mutu ya Irsil. Naza mobange, naza mutu a mama top. Naza mutu a tout le monde, naza na position T, naza la pas mutu T, mutu ta la kisanga maboke, mutu la kisanga du théâtre za Willy Mambo, naza pe mutu, naza mutu ya groupe a Willy Mambo T. Oh, mutu a groupe a Willy Mambo T. T. Naza mutu non. Yemta yambanga na maboke yemta la kisanga fo landa lignée oyo. Vous comprenez les amis de Willy Mambo te. Naza collègue à Willy Mambo. Naza mobange. OK. Dans la position de Manike c'est normal, aza fan ya Fali, aza soki ça va pas Fali c'est normal. Wani ça normal. Ngako tuna linga kozala ko ya bien. On dit bino ki Manike maboke. Manike de John. OK. Atele maraki toko. Neti siko alobi ngai abi chemin de la gloire. Akomine pe wata. Manike azo lata bilango yo senti ke manike uti poto. Misusu ata polo apamba otala ke na nzoto ezabo ya uti poto ezate. Ya solo wana. Bilonga ba stress. Wana ni wana suzana ndonga stress. Elonga stress bande banda. Wana unto uti poto siko zola na salon de coiffure bala musakona tongo olala mukakate. Olala bien te. Bilonga ba stress ya kosakana te. Même sur la parfois poto ezate. Polo oyo olekala monde ateve ke to senti ke polo oyo mutu autaki poto asali soki 3 semaines soki 1 mois. Ba bi bakenda poto amona boyeloka malunga na poto te. Bob loko Manike azolata. Yo monde loko ya betaki na nini na émission ya Lekechu. Boniko. Babi loko eza kuna te. Te loko eza. Ya solo eloko eza. Ozandi na batu. Okokozala olobaka. Mais oyebani tozana batu te. Nga gabe so na nyati poto mona ba valise. Tika boyo. Donc on lobaka na yo mais batu bazate. Batu kabelonde bazate. OK. Wana pe lobelo kwa. Longa ba stress. Muta uti poto ene longa. Last na cause ke poto bana so na longa ndengwa. Na le kana nga pe TV ba mona nga ba polo mo kaka ya wa ba aw. Ya ba katoa. Ya ba guchika ya koto na ba gizensi ya. Makamu nini oko? Domani kanda beti poto pe na ne. Yo so mona bilamba. Et puis biloko yenda ngo ça va. Ça va solo. Ça va. Nous avons Manike par rapport à qui Nani a qui m'a créé.
Willy Mambo. Nga muta créé nga Willy Mambo. Na bimé pas mangwaou. Et balobi ke ozo sala. Na bimé pas mangwaou. Et de fait naza mutu ya mutu te de fait te mutu asali mabia malamu asali malamu. Tout na kasi question. Na tout na kasi question. Tokende to na soit boso baba collègue nanga. Na pusana. Cheta pata. Na mata na prière. Mata. Na mati lisusu ya Gabi. Na nga sala nga porte parole à mutu. Nga na yo porte parole asila. Nga te? Oui, na za porte parole. Mais ngai te na porte parole te pa ba nomanga porte parole. Ngai te. Nga naza collègue na bango. OK. Entre temps na simba rapé micro. Na kokosa la 100 émissions pour na koma déjà chroniqueuse. Nana mata na prière. Muta kokosa ke avila na sala charisme na kwa na poise azal limité. Asala ka maboki. Nga na sina sota ki maboki. Okoma na kana. Na koma pe na chroniqueuse. Na koma pe ko lobela. Bona ko lobela na ko lobela mutu te. Na lobela mutu te? Point. Ya Gabi mais so na zo na ba image eza bisika mususu. Na lobela mutu te. C'est autoproclamant famille Libota. Après un moment, tu as comme on s'autoproclame. Na komi ya Bakouk. Na mona on est na bate na koma ya Bakouk. OK, lo ba ni. Émission c'est non ça bimisa. Yo yo zawa la funda rabat na TV. Oloba na komi a famille Libota. L'émission musu to ko mona le bi ko. Babi on taba to ambu. Ko lo moko te. Siko yonde mutu babi ko lo bazi atali kwa moko te. Na lo baki na za Bakouk. Na loba famille na loba kango chaque fois que naza famille Libota te naza Bakouk te wala katikati na loba yango à chaque fois na émission na nganyos rien n'empêche que soki neti peut-être amoni que liboso naza ka bongo so na moni que Bellevue ba ofinga Bellevue mi mwana leki poni bo finga Bellevue bo omona koto etomboki na bi poni bo finga sila boy koto etomboki na ko comprendre que oya neza tikela ngo ba chroniqueuse bon ba gérer makambo na bango comment chroniqueur il faut chroniqueur na ndenge ke nazongi siko na place nanga OK le quoi naza artiste comédien et landanga kaka donc dufo na tika yango mais babi bando bongisi na gimbo mbe to sentir bando ke matango bongisi na gimbo to sentir que ya Gabi couleur mo ko mo pesa to ye bango supina couleur ni ko pesa couleur mo ko ndenge tendance mingi nde pe na ko minde famille Libota na ndenge banda to zala kaka na matanga tilelo bosola te mais tout le monde yo moko ozo mona bémission ndenge zo pleuvoir chaque jour balobi ke ya Gabi ndenge za accusé biso na nukuto lobi te po ngai émission ndenge nazongeli yango banda makodeka ki matanga po nazaki moi bien te ka banda kene matanga non na moni mutu te na moni mutu mais le moko lobi est choqué makasi et puis si ba émissionnette ebele o lelo yo Bakouk mususu na koyo kiso ba audio baleli nani un jour avant bamoni ya Gabi osala elubu alekisi maman moko maman wana pesi témoignage asila c'était très bien c'était bien baneso basepela ki non parce que zaki na pe polémique te ou pesi kaka précision par rapport ya âge ya sila o babenga la 50 ngai kutu na boyi nanga koloba nazo ba kutu suna bina chali loba ko komela ngande ngam mwana mwasi wana maman wana lobi na pesi mbote sika wapi azali azala malamu na ndako bakola penda na gare centrale usine na ina sepela ki na makasi alakisanga penda kutala awa tala pa na biso yango yo na butu wana tokende kolanda mobange moka utai poto OK du coup une semaine après ekoki kututé ya Gabi revient sur ses dires phrase ya Gabi abimisi o etukisi ezali que au mona mutu mususu elongi ya mwana malamu mais yemtake na bomela bato pa maman aujourd'hui cette phrase là balobi phrase wana lobi yango sila non même pas o ba émission et salama même pas bakata na bango ba émission yebisa bango en tout cas bakata tala na yebisa bino ke nga na tanga soko ma topita azolinga te nazana biso ngai nazali na makambo oyo toyebi na lobango kala avant que makambo ko mabo avant makambo ebotwama avant sila leka loba ke tout le monde baza ba hypocrite biso tozala makambo oyo lo suna bina loba na panzi mais je garde ça pour moi et bandeko nanga ba olinga te ozo comprendre to garda ka yango oyo le memi biso to koma tilelo oyo bozo tabala mukolo oyo ko yebana boloba makambo bobo banalize on se bosala ngo soute to clôturer mbamo bo clôturer mbala moko ya Gabi nga fona matata bobima wana bobima la makambo asila bobima
yango makambo en tout cas baba kuku bobima na makambo wana biso toza na ba nini clé ndoki wana vana ivipani azana pa yebi mwati ndambo abombelaka bino po soka lobi biso pe tokotombokela ye po ye azalaka na biso donc ayebi mwa mokamba moke oyo abombaka nde makambo basala mpe mission moko boye bafinganga azwa yango mpe abomba ayebisanga te ti lelo ye so obi na ye koloba ta oloba te akamwi na oloba na ye siko na plateau baloba na ye kobimisa te tozalaka na Yves toliaka na Yves tomelaka na Yves tosaka bemission na aloba te na ayebisanga yango te nayokango mpa moto mosusu abombaka makambo yo tosepelaka na ye il y a des bombes naloba yango kala ekochange lelo te mpona lobaki oyo eza sila non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir soki sila alobaki soki sila pesi mama trophée ou bien soki sila bazaka na mama azaka na sila bandakala mama voyagaka na sila bandakala sila azaka na kati ya nini bandakala lelo te onga nakende kobaluka nakende koloba ebongo soki ndenge nyonso wanaka mpona pesa yagi tozali na gingombe babi po okendaki matanga bino babandoki ngana tunaka makambo elobamaka na sese nga nayaka nango na oza bandoki bino seli naopozeka baquestion ndenge ezaleli ndenge oyo nayoki na waya mk nga Gabriel mosusu kutaka bengi azolela ya gabi pena non nake kolukela bino information ntina mama Mobutu après olamba yo nene mama Mobutu ti ondimanga te vraiment makambo wana kutu bozala na bino aleka bozala na bino nayebisaki bino yango avant ke toyebi moto wana aloba yango kala lelo nde moto achange non mais parce que basende parti bien kolingi totanga kombo na ye te mama top wato que je salue danalia alingi na ye te bane bazoboya na balobi ke ntango ya lobayango totikeli mama olive yango totikeli mama olive sila yango wana nde moto ye kobema makambo wana nyonso nani kasi ntango ya lobi bongo mama olive alobi bosaka bolongwa natikala na sila lo bazobe totikeli yo ye onde bovandaki na mama aboza somo toyokaka makambo toyoka na internet yo totuna bino mpo yo ozalaka na ye onde bovandaki na ye bo sikoyo abeti mitingi wana na kamwa tozotuna bino nayebisi bino ke toza na biso na punition ekosila nango motu oyo amesana nayebisi bino ke motu amesana kokaba omoni kolelo toleli na décembre ezoderange ye baleli mpenza ndenge ezoderange motu amesana kokaba kosunga ata soki apesi punition ye moko azalaka ka dérange ayebi ke bana nanga balie te bana nanga namelisaka bango libele bameli libele te omoni nga nete avana aza moto akokaba so motu moko asengi nga mbongo meme na famille nakosilika nala mbongo te ele na kovanda aosutukaka nabengi ye mpona mesaka kokaba ozomona c'est ça bolongola na bino bamakanisi wana mpona non pourquoi nga nayebi biso toyebi motu asala bombe wana toyebi ye ekobaluka te ekoma sila po akepesa mama trophée parce que mama sila ndenge aza bavoyageaka kaka banda kala bazalaka na mama te ekasi bazalaka na mama soki oyo olobi ke mokolo moko baluka mora biloko yango kobimisa eza oyo ezoloba ya bombo wana to eza maka mosusu yaya soki omoni nga kaka na poto tolanda bobongisa manduki ya gabi okuna moye plein te elandanga eza te oyoki bato bakokonda osala priere okende poto te bosala priere nakende tosala priere okende tokende nakende po bamisusu mpe bafukama po bayebi ke soki okei makambo ebeba yango balingi tokende nde nakokotisa mbongo chaîne balive wana non tika boye biso tokata kaka moto moto azwaka parti na ye ya solo wana tika boye ozwa avion biso tobandi obongama nakosala live na avion bongo bazongisa ngai yo tokefule naosuka na brasa ya solo wana okao tokefule ezonga lisasa
Pour bani d'aller na kati avion, ti ba refouler on est comme ça problème sous. Ah oui. En tout cas, wale zo kaka mo ambiance ka to côté ici mais en tout cas baba kuku nyonso bolongola makanisi wana. Ya kena kei ko na lobi na sila non na koko sa ngote. O be monsieur salami ebele mingi. Natali te bébé. Na tongo oyo. Na sali ko bébé. Oh ya gabi te ngana alobi da vérité. Bino mo da boyebi que te bino. Te. Nga moko kolonjo to ye. Ya nga lobi na sali. Na rotindela o ba lien. O ko mona zape moko te ata ba 12 hein. Do yebi te ke. Ko na vanda ka boy. Yo vandi boy yebi te ke na simba no ma. Nzamba lola. OK. Nga yebi te na me pa ke bozwe nga ba idea makanisa ndengwana. Baba ku ba deli makasi. Na koki kozo makanisa bongo te parce que nga na yebi ke sila zaka na mama. Mona makanisa bon point. Muta ko téléphone am tema mabe po yebi ke to sala émission. Na zebi sa atiango pe alingo longola vibrer. Aza ndoki obenge ndoki to comprendre. Vous comprenez, rien à voir. OK. Rien à voir. Donc on a keis maman mobutu wa maman nanga na bimia wa na longwe banda 11h na kangami na embouteillage na koma mobutu 14h. Tikoloba. Ndo bandi ko bolamba. Nde na bandi be mission. Na ese pardon bima na caméra boyi na se bima kaka. OK. De monia ko bima na caméra wana. Bandi ko pe asila ba benga kiye. Babi na merci. Bonga susu na baluka lisusu ata yo moko. Na kamwa. Te batika biloko wana. Abako kunyoso zwa kimi. C'est bon moni ngai na lekine émission na lobi likambo. Wana bolo bake ya Gabriela lobi boy. Boka ba les autres dit kaka non, bongo te. Bongo te. Te nakosa ngote. OK. Nakosa ngote. Nako cancela mutu te pone comme le na kaniseli. Mais vraie version objet to yebi ya sûr. Ezali. Na batu nango. Na bako nango. Ezali. Ata mpe ozala na banka. Ezali. Otuna pe na bango. Bon na lo bana chama na mnoko. Sikotanga bebisa ki bongo ya tikala bino bobeba to ezaki te ezala ka ke baki pa biso te. Ya gagné ni na nyoso wana. To ebite. To ebite. Nzamba zaka bolingo. Nzamba za bolingo, nzamba ya ba orphelin. Nzamba bato yaya moko bo abimaka na tongo akelukela baleki na evi. Msusu mutu so akoza mama na yaza infirme. Ye mtakenda koluka moi 500 na fin de l'année za ko sala bato bien. So comprendre. Msusu démarrage mobimba ya foi mutu yango wana. Akomba ko teka na liboso lopango bana bazo sumba. Tango yo bebiseli bango. Nzamba lola zali. Ata mwasi toza mobali. Te. Mwasi to mobali. Nzamba lola zali. Natuni kaza mwasi to mobali. Te. Mwasi. Te. Mobali. Te. Mwasi mobali. Te. Angelo. So poni mutabebiseli mobanga ke bobomba ke makati mo. Eza normal. Bosila na yemba mo. Te, eza normal. Pourquoi yo to lingaka to salaka elongo moko boyeke esalaka mabe? Non. Eza ka bongo moni nzambe yaka kobimisa mutu na poasa. Nzambe kanda nzambe ezalaka meyaka malemi. OK. OK. Ezali. Oyoki. Kanda nzambe ezali. Ata biso to bombi na biso. Donc to moni place asengi pardon te. Nulle part ni na télé pour eko suko. Oye ko descendre na télévision faut yape ko senga pardon na télé. Pour ba pesa un moyen ya kozonga na marche na esika wana. Po bato autant ofinga ki ba monaki to tant minimiser ki ba monaki. Baza choqué jusqu'à aujourd'hui. Ko baza pesu choqué ya ko mona yo kaka yo même personne ozongi yo lobake kalate bo mona nga kuna. Nde loko ezo sepelisa bato baba mingi te to pe bato. C'est que basoli déjà na sila ba bengani sila ba promettre que ba mona na amone kuna. Est-ce que M Coco mona muchopi yo sa émission? Na koluka ye. Oui. Et ça va bien. Muchopi MK. Muchopi aza charge hein. Muchopi aza yaya ya baleki. Yo bika famille tindika chakala. Conseil au officiel. Bon, conseil zakara yo le kana. Ke mona ye. Na mona na bino ngwana. Lokwa ye moka fungwani. C'est que dans besoin ya muta soutenir ye. OK. Parce que kena micro na yo.
otala soki idée na ezali wana conseil question conseil na question nakitala mucho ndeko na yo eko bakubasilikana te bakuki basilika te tala même nzambe alobi boya epai na ngai nata mikumba oyebeli olini ezomema ye te fo koyoka motu comprendre ngai alingaka bato mingi nalingaka bato basouffrir te nakamte ya mabe te soki yo ozwi eloko moko boye na kosepela mpo nayebi ke amk esanga kabelanga mwa boye okoya te c'est ça muchopi na oya oluka abako kusilika te auti mpe kobota félicitation à elle félicitation muchopi wana moto kopela na ye moto nasengaka na bandeko nyonso tosalaka mosala oyo tokozala peut-être na baappartenance na biso me tozala binemi te okendemi kosunga te même bato tobetelaka bisono bazalaka nini tomona ngo epasankaka na des éléments tande bayamba nanga na poto bazongai na bango normal mais awa te awa ezalaki likambo metala okami okosala ngo te bozokotisa haine yango na mosala na bino te yo kuna ozodefendre bato na bino obe to defendre bato na bino eza bongo ezalaka bongo isaje oyo bake produit wana eza kitoko te etambolaka bongo oboyango mais omona kuzu abeti ye me na tv non parce que ozodefendre motu na yo eyaka bongo me na kuzu ayebi ke eloko eza wana o ezali ezaka bongo yaya so po oyebake makambo etambolaka bongo ta na mariage ya mama biso amida kaka balaka bibite no yemonaka konwaki longa wera babengaka yaka fo kokomaka tambola bongo makambo susu eza te eza bongo eza bongo bokoyinganaka te yaka bili lelo na théâtre mo sur le banc d'ailleurs on peut son maladie qui a eu lelo mabi ya Aminata mbaso babokele na partie moko extraordinaire yo polo bani mais le baka ko konkombo babokele mbaso a Nice on mbaso ni motema mabi ya mingi ya pezana votre monde de numéro 10 mais le coloté bamoni maboko te bomoni likolo te osko so azaka muta posa bokangi ye soka muta posa ya madame c'est fini obanda ndeni po yango eza pasi na pasi mbaso eza pasi mbaso eza pasi so moto esika moto azolela mbaso okoka te moto azosouffre bosiko kuna nga mona te mpe esili pa na makeshe esali boto ya lokondo namoni atindelaki soki moto agangi baboyi foto yango esurtout ozo comprendre sala yenga pasi bon nzambe akobundela ye po azali mpe na likambo ya motu te ate azala likambo ya motu te ozo comprendre Aminata pa kita Aminata matata comme si tozalaka na tournage Aminata ogangela so garçon mo boye Aminata pese mbongo abi mbongo wana eza mokelo pa basela Aminata oganga ye Aminata tikako olingo bibongo mulai esili ozomaki azokitisa mwasi ozomona me nzambe azali akobikisa ye nzambe alola abikisa ye azala makasi parce que na miniti oyo ye mutu azala makasi omutu abelaka ezalaka mpasi po azala makasi parceke yo mutu oza pembeni na ye fo kozala makasi obondela obelela nzambe akota likambo na ye akata likambo na ye Aminata mutu asali bongo ozongisaka ezongi
Et ils ont resté outils. A bien 2024, ma caméra sont resté outils. On a mis A bien qui. ils ont laissé outils. Ils ont gaka. Yo ba limbisa yo limbisa te. Ils ont gaka ya. Pour limbisa ya bongo. On y a li wat. On a bomi mutu. Parce que là ko fa yo tikala. Oh. Otindi bazong seli. Azong sa onka. Ils ont la colonne. Le ko lo ba ni. Na caractère mabe. Côté wana pena naza na caractère mabe. Côté ko sala ka baninga mabe. Yo bomaka bato bloquer bato malade ma PC bato bazoka ba retard bato banini en tout cas il fait zonga. Si ko so bloquer la 5 personnes 5 personnes ba zonga et puis ndenge yak. Ah, c'est la prière en Zambie ni ça été. Yate. On change prière. Ah, non. Nini kuleka pesi ngate. Na botika ni kila na ngombe. Oh, na fufu. Ya. Olinga mikila mingi. Makasi. Ye ba sebe les ana te. Tika boy. O ba kila mwanga ngai moko léger. O tombisa ngai te. Ngai pesa ka passant comme ça. Odo da ngoka. Ibi na fufu. Iko ba lo la ngoka. Na ole la ngwa na sama bele. Na sama. Est-ce que la lamba? Ino la lamba te. Mamu yo kende. De komika bon patinde yo zo. Yo kende. Na vana pem, yo kende. Ya bi question na suka na ko paté, ils actualité. Attends 10. Ils ont la tête théâtre. Mais la ligne quand même pas bien. Ou ba parents belé ba réagir. Pasteur casse akili. Akete na mona kene mission na mona kibina bula bino. À quelle prison parce que ba ici certificat ya mwana wana na za mona 2009. 2009 wana âge 14 ans et demi. Non. Et ça d'ailleurs tant au babou. Faut qu'on dise c'est la radio ça. Non. C'est hier qu'on l'a condamné, ba preuve union c'est pour bande ko ya maman ya mwana. Donc c'est bazola ndele malembe. Tant il y a le bica 6 mois c'était quoi ils ont pour viol sur mineur. Alors le bica 6 mois c'était ba très sage ayeba que nous comme ça asindi na mwana on a fait. Mais on a fait misu baza pena asindi bangote. Et alors lui deux nés asindi. Le reste asindi. On a misu so pena asindi bangote ba on a enquête so qui abala ba on ba âge. Depuis elles sont bon. Yesu mwana mukio. Aki na edo. Aki pe maya. Eso. Quoi ça veut dire? Bon nzamba mona te. Nzamba Dieu voit tout. Mwana za na linie na ye. Ana muntu ne onzamba bombeli ye. Siko yo tata mkolo ndengo na ana âge ni 72 ans. Âge papa na kufaki. Yo yebisanga na mwana 14 ans kokolo. Ona za kokolo. On a kokolo na ye. Ata yo moko. C'est pas possible. A osana bango ni. Et bébé na 30 bana so bakandi bana na baoliani. Te église ezali. 30 bana bakola te baka ba bébé. Te ya mikili kepe baza. Kasi église ezo église esala. Église etala mabonza bana baolia. Bana baolia. Ba désactiver mariage wana. Oh. Ba désactivant. Ba désactiver ngo ba longola mariage wana mwana zonga pala bango zonga la classe. Famille maman il peut pas omela te c'est mobali ya âge na ye mona ni ba balisa ki na ye. Pour maman aussi. Una osala ni. Ma ese comme jaune. A osala ni kuna. Non, c'est pas possible. C'est meilleur le baki était face ça basi. Basi ndé na Bible elle va comment que moi si des fois bunda a c'est pédi ça mobile. Na ndeni. Parce que la Bible vraiment, ça passe un cas. Makamba boye na kotala ba mama ngo. Nete ba mama ngo so bazo kwa mvutaka bango. Soki piaka laisse na ndeni. Moi ça était pasteur ça vraiment quelque chose. Ya. Bon ce n'est du pasteur au PSB sur moi quelque chose on a tekate. Basa mboka babunda bateka teka. Yo mona bone baleka leka bateka teka te. Oza fainéante. Oui, oza fainéante. Oteka moi on a combien? Peut-être yé ninga zaka opesa bango combien? On va payer ça combien? Ndé bango bango nango grave. Et ça passe.
senga zaki mkonza mboko omwende bazwaka mwana wana ya nani wana wala ndaka jeep wana na bosa ni kuto eloko mwana na jembelite mwana bazwaka bazwela biso mwana wana mama Denise zwela biso mwana wana meda bocha wana babokola ye posoki bazwie balike na ye na babokola ye eloko wana esama so peut-être ya kozongisa famille na ye bapuku famille na ye mama na ye azwaka ta mwa $100 kasi na sengi eza ba obana ba mama obana possibilité pour ça ba possibilité wana te boya okandisa ngaya wana ki mais la pays organisé social et aux oui social et aux oyer le corps social exacté bato bazala ba pouvoir bakokozwa mwana wana bambi kotangisa ye bazongisi classe bazongisi ye mwana babongisi moral na ye noka tozolela pena mpona mwana wana na émission mobo pasi ya mwana pasi ya kobota oui pasi ya kobota kobota ya pasi siko bazwi mwana bavandisi ye wana aza neka luka dese basalelaka na bango ye se basalelaka nini ye pa yebi na ye te ata neka luka akomi lokola kizengi kabo me baboti ministère ya genre et famille genre enfant nyonso wana je pense que yango dossier malamu ya kokota pe ya kotala ola kobenganaka bato na ba tiktok batika kobina o bebe wana binaka so na tiktok te makambo yango oyo bozwa meda wana mwana wana elakisiki étoile neza monene étoile neza makasi yango wana étouffé étouffé makambo parce que babali basi combien ye 13e babali 12 17 ah 17 nde 17 femmes tenga na oki 13 ana 17 femmes a répliqué 5 alors moi wali ba donc ça ça va ça le pousser mon âge comme na âge alikolo okei oh Jésus nzambe na ngai ah Yesu okilio donc quarantaine d'âge balongoli yo ozo produire les sautés ah bon pe basa bateni pe baondima nga moko moto nandimaki na bala mawa nzambe o mawa nzamba sunga mwana wana nzamba sunga donc étoile na ye gangi étoile na ye gangi olobeli maman wa désactiver avant na clôturer peut-être aussi ça pour que c'est ça moi est-ce que vous êtes d'accord pour va désactiver mais balongola mariage wana ba désactiver visa ya maniki mais babi basi basali yango te batika ye fali abi manike lelo te ayebi manike kala ayebi manike aza ndenge ayebi manike aza compliqué ayebi manike akoza ye na mwana kozaka bapire na ye ngapi la pesi ye mbote ozo comprendre ayebi ke manike nde eza boye akokosala na ye boye nde naza na ye boye akokobaluka ne mpe boye ayebi ye atika ye basusu balobi ke manike mutakoni loki ya mwana na ye parce que bamba bazosala ezoboma mwana te ezoboma mwana te mutu ali koyede babia mutu oyo aza na souci ya babia akoyede prince ozo comprendre mutu oyo aza na souci ya babia oyo amoni ke nga naza camarade ya babia akoyede prince parce que manike osala ya linie na ye abotaki nde na babia ana mibali na ye oyo aza na makila ya babia eza prince ato oyede manike nde na oyede prince te totika baaventure totika baaventure manike akowelela te ye babenge epesa passeport ye babenge epesa passeport ya sani fali azalaki camarade te esalama te
bango bazomema yo opesa passeport ageta ndeni soki fali azalaki mpena moto ya babia nde nayokaki maniki abetaki lisolo keno kofi azoboya afali nani depuis tu abeta ye kuwa kweya po depuis tu azalaki moto makasi que je sali wana moto nanga savane o comprendre c'est que babia kotelaki fali makasi arécompensé na prince na maniki te oui parce que prince ndaza mwana ya babia makila ya babia po maniki aza banzela ebele héritier akomema ye Fabrigas akomema nani manike mwana oyo yanga nalingaka mingi oyo auta pa Fabrigas papa Fabrigas aza na problème alave ngai mpe aza na problème alave abina ke pa oncle mpona expliquer nakuti mpe oncle aya problème de alors mwana beta miziki nayebisi yo abeta miziki ya solo ayi boyemba ozo comprendre bakoko akomema na ye mpe manike asepe na ye alobaka bien memi po alobaka bien so akoti likambo na oloba bien ntango ofinga na koti ne prison abima ne po ane moto étoile ozo comprendre bato balingaka ye na bakonzi balingaka manike omoni wana nazo esunga avana bakonzi avana na moto mo beto fete osola alingama aosepela na kifofole na ye wana ozo comprendre sikoyo bango bamisia moto bakosunga eza nde prince wapoto oyebaki oyo misia oyo alingaki babia mingi asunga nde prince même Kofi Olomide babia asali makambo be na quartier latin asoka biloko na nzoto mingi na quartier latin nde biso toyebi yango amema mikumba na quartier latin biso toyebi yango aza molobela bamusicien te mais tovandi na kati ya matonge nga aza mwana lokolama oshwe yango babia akomaka motu esalaka bien te na quartier latin ozo comprendre moto bakoki korécompense eza petit prince babia oui eza koyambuye biso na manike te ambuyema boni kosunga ne mwana babia te tanga so nake kolobela bamisia bosepela nga azaka na maloba naka na maloba omona ngai awa me balimite kaka batika koambuye so na manike asali boye petit prince moye akende ya te manike asali boye prince te bosunga prince ake koluka vi na ye na bapoto wana na poto akobanda mpe kosala bamusike na ye mpe simbi akiti mpe kongo tomona bana ya nani bagims soyo banani baresir na poto basali awa te basali na poto bajael sho batikali na poto kuna azoluka asala bamusike ne kuna na poto te te jael sho azomérite poto po aza combattante jael a combattante apaka soki alongoli na ye babiloko nani ataka wana ozoko ngai bato baboma bazali donc so atiki te kaka kolongola bilamba ane combattante me nga mpe koleti kolongola bilamba mpe ngai amonaka langa ngolo baka po alongola yango mpo bafingi ye akokende mpe osala clip na kala so na soutien esa eloko te me eza mapumbu na ye babenda ete aisa biloko babendanga mapumbu botie tembe yango alakisi ya moto na tembe te ya héritier normal zo comprendre kokota prison esali eloko te ye mpe alingaki prison mwana na rate na aéroport triqué par na bato na bango moko aza ndeka moto aetoile aki aleki po ezaka fali ozo comprendre bange bakangeka na aéroport mwana alinga aleka te alinga aleka te sikoyo abundelaka nini orchestre
abundelaka orchestre surtout il faut mutu ndenge wana azala. Ok, ya mutu bongo. Ya mutu bongo fo azala. Poso likambo ye ya yambiango. Agérango. Agérango. Wala ka ba Joël ki mwaki na biso. Ba Joël ki mwaki. Ainge ko tout atelemi akangiango. Il faut azala wana. Vous comprenez? C'est pas elle chose azala ki te. Moi mutu mususu mal à la tête même sous ma bemo ko ngai kota. Bino boye bité. Pas na kolamuka na ye wana pa mabeleki. Moi kota. Ba mal nécessaire. Ba mal nécessaire. Ok, Gabi, je crois qu'on va s'arrêter par ici pour aujourd'hui. Te rejoins prochainement. Bolie singate banda tongo. Vous sommes là, fantana zone énergie. Pour que ce moins force. Baba Kouk na liete banda tongo likola MK. Te nanga kana yako yeba vérité. Au niveau loba meli. Te MK Nathalie peut en tout cas son ayeba kon ngana ngane ngana bingu. Franchement, je te dis. Mais faut tenir la lien. En tout cas, non, non, on a conseillé le loco à bongoté. Te, même pas. Bah, le babou était bâti comme ça, boy. Si là, comme ma passeport là. Non. Jamais. Je ne vais pas faire ça. Na kosa la moté. Ngana sina mona makambo ya nini mama nani sila kepesa maman livre déjà nini. Na mona dia kala. Bona yo lo bango de lelo. Tayo moko. E ba bita uti matanga ndi yango neti ni ba uluba ubeta biso bon. Na émission ni. Oh, na nani? Na nani? Sasa mtayaki hawa. Jamais. Sasa. Yako kote langati. Yo no vandia wat. En tout cas, rien à voir. Le balangate sasa. Ah. Le quoi Mama Maria. Oh. Et là, on a baké, on va la émission bien. Bon, on a raté que mon tolobi, est-ce que ce qui y a qui copie sa maman nini? Ou bien on a accueilli kota la gingombi. Dès qu'on change, c'est un combat moto na moto. Ah, rien à voir. En tout cas, les kamba gingombe oyo eye mabe, et le qui ba problème. Donc, en tout cas, bolimbisa. Bolimbisa en tout cas, ngana sala ngana gingombe bien. Ya Gabi Lobasuka pour la émission à l'élo. Bon, le reste on verra après. MK, na boaki mibange. Bon, lingo tchanga na nzungu. Tena biso kasi que tant au clôture pesi Lobasuka po boki ba mibange. Mais ba ko zanga te pona mona mamba comme belé na MK yokani. Yoka kuna se bina ba mibiso ba mibange ya Gabi. Ya solo. Mibange na ngana pesi binombo te. Mama Chuchu Luambo boni basango kuna na Saint-Denis et Lubu boni. Sylvia Kake passeport rouge. Tété Yondo de mi à mort bokila le condo. Mariam Vargas et moi ça rabe. Et Marlène Bille boni basangwa bébé. Juliana Thomas États-Unis koyate. Ya mete yangunda songa mbeli babeta kaliko fite. Ya gode chumbu yanga ya kati. Mimi ngwango moto ebele bongo moke moto ebele moto moke bongo ebele rolima tout à charge na pesi opembote esko zali na pesi mbote na ngali susu na nani na yaneli tela na pesi ombote na pesi mbote na ngana na bino nyonso mibange na ngana nyonso bozaka pe belo moyo mozo kimanga na mutu bozaka bele so na pesi te na ko récupérer kaka ba micro ya kanango bele awa na pesi mbote bele nazo profiter BBC de Djobu pembote na yo ya pesa nga mbote ka soka ki libange pa na yo na pesi mbote na Zulu Pupanga Trésor Pupanga na kati ya Djobu na pesi mbote na Dudu Dugala na Cape Town na pesi mbote na Bobo Bozebe na Afrique du Sud na ye ko yebisa pe sud bango toza na porte ouverte de 1er février ti le 28 février et pas docteur Mogijo et pas docteur Mogijo azotala bato ba po
oye se faire consulter akotala pona yo atali osombi kisi na yo abaki apesi yo lisusu savon abakiseli yo savon donc akoyamba bato banda tongo tibutu azaka na kati na galerie présidentielle au Mathieu Escalator na droite na yo okomona bakomi CPDS docteur Mugijo okoti wana omona escalier au Mathieu Escalier wana première porte ozomona total escalier ofungoli wana ndo komona bureau na biso ya docteur Mugijo eza wana en tout cas bato bozana ba problème po bafungoli bino bokende obenga na telefone kende kuna okende kozwa traitement na yo bamba pangu na biso epa na nata kaza pe ezali $1000 8 minutes na prince $2000 4 minutes na prince okomi $2000 20 sur 20 nyonso opération pe fati béton ezali $100 aux 20 sur 20 kana kata maluku na maluku meka we yaka otia bilanga na yo otie bangulu na yo otie élevage na otie basoso tout ezali 20 sur 20 $100 atanka pona fati béton bato so bafauteuil fati béton yaka okozwa mabeye na ona $100 20 sur 20 ezali donc c'est ça naza pesi na lopango na tiele mutu moko atunaki alobi ndenge eza kuna transport oyo akomema bato wana eza nani mutu azozwango eza na nata kaza to eza yo ngai ngambo nde na offert na okeki na offert visiter bango $20 ya visite so oza na mutu na aopesi $20 ayetoki ake visite akotala donc eza na maluku menkao problème eza te menkao mais na maluku menkao donc eza kuna naza soso na baterrain na ntiele 15 sur 20 benganga na 089 65 61 779 nde okozwa prix na ntiele côté ya bien 1 minute kaka na prince kokota bozokota ka pa omoni baterrain 1 minute babenganga na téléphone. Merci beaucoup. Batebe balelaki nikabi na ntiele eza te na ntiele na kinkole pe kala mite ezofungwa. Okay. Mama pango na kinkole kuna eza na kaka eza kaka 20 sur 20 to na 6 parcelles. Et où me sili. Mutu aza na 20 sur 20 na 6 parcelles na oya ko annoncer kaka. Na kuna na filmer après na yena la kisi. Kozangisa biso te po biso beto komokanisa minkolona na mapango. Kole bazoteka kuna maiza kureza. Kuna masolo eza kurana maiza. Merci beaucoup ya Gabi, merci na bino nso bolandaki biso ya solo, merci parce que vous pensez biso bongo na bino to komi na suka bo retirer yango mais bo ketia yango na esika mabete bo bongo na esika ya madili po to kozongela bino lisusu on se revoit très makamba kanisi po na sila yango te na ko sala yango po na ete je l'aime beaucoup. D'accord boyoki bino mona matoya ya Gabi na yebi ke bolelaki ebele ya Gabi wana lobby asali yango mama Mobutu de 11h à 14h na nzela embouteillage pour la collecter une information source na ko sala ngote yango wana ya Gabi ko sala yango te za nango yango na te et vos apaisements comme disent les français et vos apaisements merci mingi lelo nazala qui assister na batebele junior merci na sima caméra merci na Ivipan mon coach na benga kaibongo merci na sasa talu mutalukila nga ba problème mingi merci na Jack Kanangila merci na bayenyo so bazala ki na biso elongo. Merci en attendant, c'est une du moment ça talou. Donc en attendant, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, c'est très important. Tokutani prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité. Bye. Bye.